salut la famille, bonjour tout le monde, famille Bota, toujours, vraiment photo ya. Maman international, problème non ina Davina Apwa. Yo kanisi mandenge eza bongo yo ko lo bana Davina Apwa pe Davina Apwa kiti. O kiti Davina Apwa te. Premièrement o kiti non Davina Apwa te. Et puis deuxièmement tana mutu na yo Davina Apwa aza international. Ozo rokosa batu na internet ke Davina papa na bango litoye pola. Ok, tondimi Davina papa na bango litoye pola. Et boni yo mwasa libala ba pesela mbongo. Tala ne chibaou. E balola elongi. Okoma lokwa nyawa ba voisin ba mili banga miso toboki. Okoso na solution te. Hein? Yo mono no mwasa libala mobimba. Osale kobo na kata ndaku na yo. Na ligne conjugale mamu yo. Yo avo finga papa Davina. Est-ce que bongisi réputation passer mukuna? Obiso toko choqué yo te mamoze longi mabe. Yo to ya yo te. To ya passer mukuna to kangai na jeep. O me place to okene. To okene nango ki toko mamu. Oh. Davina a poisson international dans et l'eau monte au kitia Davina. Papa Davina va na poto, famille Davina va na poto. Bande wa Davina va na poto na Kinshasa polisation za ye moko. Yo kanti mara mutu ozo na ngozo kole Davina te bongi ta réputation passer mukuna mamu. Yo momo sa libala tande chimba ebimi so misilo kwa ligoro do. Yo kanti mane zabo yo za na monopole yo loba na matematika te biso to take passer mukuna. O fingi Davina Apwa ngana ye passer mukuna to kangai na jeep na mamuchi bola. Yo ka mwasa passer mukuna mamuchi bola. Yo mona ndumba mamu bakanga yo mwasa libala mo baba pesela mbongo babalo me o bakanga yo sale kobo na ndako na libala mwasa soni oyo lo bala Davina mutabala mobali ne moko aboti ba ne ndako libala na ye o lo peke Davina libala yo ngobini mo mama na batu bo ndenge nini mamundo kitala mislo kwa ligoro de oko suka mabe aya. En tout cas vraiment Internet m'a qui tourne m'a qui bien Tokos famille Bota toujours au moins Belva sala kana sabino mutumo to ko sala ngo ata bozima ko lososo na bino bovandisi wana alo babiloba loba botika au moins Belva sa droit de réponse te Belva imbécile te quand même 8 ans de silence Belva loba te aya kana TVT pour loba te Bellevue bakila na wana ozwa wapi silence wana Bellevue ozala ngo wana ozwa wapi po batu musu ba ko gérer silence na hôtel Bellevue 8 ans de silence aloba te so eloko moko te mais to mona soso mapala azo loba na ba pousser ne bozoya mais Bellevue a toujours na kati ya silence. Et puis yo mukolo kwa na ona maya Turquie mama mukolo kwa na maya Turquie nzamba okelo mabimisi yo mo va na plata mige polo boyebi Davina te bon Davina na posa yo yebaye Davina na posa yo yebaye te ya mosa ngono nde nini Davina succès no mabe Apwa succès na yo en tout cas non eza matata eza vraiment matata. Yo kwa ina maya Turquie na masali yo grâce asali yo ngolo ko fa no banga nzambe te oya na TV na plateau po boya Davina Apwa yo sala ni le meilleur ni yo pesa na théâtre c'est boye to ya minoko na mikomi to la système minoko to tika nda kote Belvi Kandi mama morota rai gauche VIP international Atabo sangani famille Bota toujours babi maman commis du sous le deuxième épisode en tout cas to côté belé na Bellevue télévision to consommer film voilà oh na yango na zona fini ke lambanga elegate ngai institut vérité polele OK ngai na travail na SB tant on a boy pona bisabino makambo na vivra bato so comprendre yango te avant na kota na wana s'il vous plaît les abakouk
oh ce qui va famille libota oh ce qui va nani bon ya zoomer ngana parce que na maman est sérieux OK na boyi nanga na kombo ya mams o nga la pesa boluka kombo mususu bo pesa ye esa la pesa succès nenga la pesa OK na boyi nanga na kombo nanga parce que bo benga mams pour la venir mo kasi ngelo ba mama te bo benga nga bibengela benga bo bien signification mams te so pesa na langue nini bo yeba te kaka mams siko ngai pe na boyi nanga na kombo nanga o na pesa donc retirango na retirango siko bino boluka kombo mususu ofu bo pesa ye esa la pe succès omoni 99 jours ezala muyibi OK mais ka jour moko ndi bakanga ye na ngoya te libosa te pona loba mabe ya SB j'ai pas ce temps là mais on a la yebe zaka ke muto zaka na ba défaut azaka na ba erreur mais ba erreur na ona ba défaut na yo et comme libakute pona ba ninga mususu occasion de chute te parce que à chaque fois ceux qui ba tumusu ba couvre kayo aza malamu aza Natuni mutuna sila bisalu asala bino nini donc c'est ça dans la chaîne T ma problème c'est la carte maintenant faut la chaîne là yé a même polo ma problème on a ka na li musendi moko li civil waki donc net ngaso fandi bobi ki aleki batutu no mo manquer maman Marie-Hélène respect pour eza impossible de dire qu'il est facile aleki maman Marie-Hélène ça la ba ko ça cherche ça tiki point la caisse bakulobaka ke sila okumata te sila ozala limité sila okendaka poto te sila osala boye te osala boye te bakota baréunion ya butuna ya moi etie juste nzambe ya bunda tete ya osila bodelaka ya omule bituba nyonso donc nyonso personnage ya sila yango OK Mimi Kabom Mchopi ben oui ozina nani eza mutu mosusu azana personnage wa bato ifo botyaka ke aleki ekoya na mote ki aleki bato nyonso place serre na biso maman Marie-Hélène loba biloko wana ozobo wa tintin la comparaison langage de faible wa tintin donc oa maele limité inana abanda kosala batournage ana kopona ba quelques tableaux aye kosisa na kisasa trop faux oui inana lotunga ba quelques tableaux kuna ozona mona ta avenir bato nyonso boye te aza kozwa ba quelques te explique boya awa ke filme bani on a plutôt plus fin à toi ça la reconnaître on va dire que ça va à niveau bravo Caleb Dibana mon frère n'engara tonto lo za passage ça va les chier que vous avez date moi bana kwanga ça va bango masenzi wala biso date wala biso deuxième chaîne ko dela quelque bila quelque ça ko dela les 5 moi je des dates c'est ça si vous voulez que la polo ka soniko bana kwa mito yo Kader te na tona ko na fita zo mama be yo na tona boye mo demo e blo mo bezo matanga e uta awawa ezo mata to bezo koma awa ko me dibimba la mo ezo ta musika yo na ngana kanisa ki ndako vana na plateau wana donc est yeso frère père na papa tata na singa papa na ume kidinga shida sikapenda pana kati kidinga shida sikapenda tata bibi ona zakata na ote dembela kongo ebi azataka na yote okete akata kwani sila muninga na ete kade azamona ngana bokoli na sama kolo kade yo ezala yo afana continue ezala yo olia fufuna makolo yote olia fufuna makolo yote yembo kwa lobana ba donc on va faire point noir akol ba kisa point noir naza to songa isibili bwa Kader yo Kader isibili bwa kiyaka obi krina omoni yo sokoli oza somo bike na bisource nango koma na mambana yo kana semango te le ko sala assemblée to yo kango olanda bagando ngana ye kwa kana mbanda nanga ne papa océan parce que je parle maman papa océan banda o banda mwana filmo na beto ko kola ni mamu nyonso ko si abete la ngai ko bete moi ba mère pasika ko na to dia famoko oui parce que je parle maman quand elle dit kamona o ayeli ko ninga ngate kwani to
banda bon comme si tu as on va faire non on a continué passer à cela même va commenter que soit c'est face à besoin à l'époque batindi pour faire même d'abord la pour ça moi si la pour talon c'est son affiche la phrase sur la web les abakou botou na yé on va partir dans la page botou na kader si waki vite na quoi non à cause ça voyage à Kamuni à répondre Gingombe, comme vous nous respectez. Au lieu que le maman fini, il doit charger à moi qui n'a pas maman pas dans la barre. Il doit charger. Relation, ça on a un agneau. Voilà quelle relation. Telle comme nous, on a un éleveur. Gingombe, yo, on a une relation ni, ni au plaisir. Yo prince. Tala mutu anataka ba veste ya tola mwa valise kabwa sa o tisi yo ça faisait déjà mondo na bokasa ba teko so tisi ba kitite pour que on a galerie mongo ana la caméra ba teko ba veste oyo bom katami na ko fani fana ki on ni di à la émission na Diego ouais biso awa a bi fongo la porte ba be na ye indirectement. Ok, Nagina. Natuni Mutuna. Barcelone. Ezambala liboso pe suka. Soki muté dokio. Wafi saka leçon. Ngana za yaya. Obangi ngai te. Osima mama Teresa mukolo bo esko osima ya David. Yoli boma comme ça vile za nini yango na fuka me pona wote na fuka nipo espace exact na hotel na minti belete na le gate Jean Moulai ezala mbala suka siyote to mseka mbala lu to bete so la chege to bete on penser ki to makasi alors ezala mbala suka za leçon moral oyo pesa bakite surtout na mama Teresa mama Teresa yo kana demi kiol na bino yo kana Barcelone aux années qui sont là, on caméra, on a tout tengami, on va dire ta pixie la pique bandakala, la mettre au cara. Mais au moins comme on a été les ailes, surtout la chose dans yaya, toi tout ça dit ça là-haut, ramasseuse des ballons n'importe quoi. Il vient qui déjà te salir, je te salir. Comment ça lui m'a dit ça comment tu calme ma caméra. Un amour qui ne vit te nazolongola te aza mpe ndeko na biso ajwaki to mais ngai siko na balignement ya bafilme na se producteur aye abi moto posa eloko mo pocket. Vous avez une idole, là? Idole, moi, ça l'a. Nazalaka na idole, mais pour le moment, idole a zali. Tu vas longola idole? Eh, moi, je suis longola parce que s'attendait à tout na koya na Marie-Laure. Parce que na minute Marie-Laure moi azate. Oh, ate ba tem si idole ana azate. Idole localisera na. Moi aussi te ba kombo ezate parce que idole. Naza ba idole Venise ba mindondo ngana mindondo. Oui, ngana ebi ligne na yo eza ligne wana ba maman Sila. Bazalaka te ngana na lingo mana ndeko tangi wana te fanatique comme le monde zamana nana ba fanatique ebele desi ya ngai moko ba mutopilove ba mutopilove ba ka mofondo ba mutopilove Kakosi. Alors acclamez pour maman. biso diembelaka na bato te o ni famille liboto bakuko badina shu bapesha love te ya bango nga mpe nana mutop love na ngai yo mpe luka yo diembela na wayo aninga bofwali fanatique mpe akokumbaka biso te na to tele émission ya ndeko na ngai peshanga alobaki mais ekreelaki problème siko eza na eloko oyo so tolobi yango bato baomona yango mabe toboyi te bamutop love na nga baza bakolo banga ke mère tolingi boye te na oyoka mère to ana posa ti la biso ma ker na film na oyoka bango mais non bakoyi kotinda ngai na ndenge ya mabe le bo tina ndenge mabe bo posa na ke mucho bibe azana famille artistique lelo soki nga na landi bango bongo siko sona na posa ya bato wana na ozwa bango ndenge popo na yoki bino bo ba ya mwana théâtre so kufa mais so to bito boya yango to a famille to sala ba guerre ya ba film muninga tie film ya kinganya leki ya film ya kinganya leki acteur wana bini boy asali boy okomona pe ko évoluer nango ba pour retrouver ba couple na ba famille bota eloko na
expliquer on ba ko ba ba nga na jouer na Bella production et pas maman Bellevue Kanzi et pas Bellevue sikoyo famille libota eza ba fanatique o le rocho tuna ngai yoza ka bato ya nani ndenge tomona mam Cecilia azana baba couple na ye pesha ngaza dina na paza dina chou siko ba fanatique wana ba oni ba soutenir biso siko ngai suna ke kota li suna komi sou fanatique ya musalo ngai suna osala voilà siko bo osala ko tele manifeste et nanzimité pour coup pasteur de la foi asala ki to zongana et simba te bo kaka ba biso oyo to ba comédien oyo te fuka yesu ya pour nanzimité maman Olive avanda tika ba bongo maman Olive pa vandi saka ba vraiment ba petite pas maman Denise Nyakero yati maman Denise Nyakero c'était sali maman chérie petite ko yati benda kati na minope komi affaire mokala ba mokala eza nango eza soko lingi lisi ngai nalobela na ngai Belvite po Belvite biso sala ba chaîne ba bazana ba abonné bino to za ko sito sengo ba mission na biso ba abonné na ba ya pole biso ba abonné ba boya Belvite ba ti bono ba te lisi nga loba na ngai sute ka leo na sele mission na sipen ko gan chaîne nga bina ena ba abonné 16000 ke 17000 abonné nalobela na nga makamba Belvite mais Belvite nga na film mais c'est tout le problème na fini no Mono, bise tafana bois qu'on étage. Nga, donc on voit kana na ko yanga moto to ko bois kana. Papa Abdala, soki na lobe nga na loba lo pango mo bimba ba lo kata nyoto na zala kama be. Na sali bino ni nzambo. Yo tika pe kati mutema mabe yango to ba to mono mabe pa. Tala mono nzambo ngale. Tolo ni. Nela ko tala mabe. Maman, maman sengela nga préavis na bima na lembi trop c'est trop. Merci et puis bienvenue, très chers amis et fidèles téléspectateurs. Je suis très heureux de vous savoir nombreux et de vouloir et de suivre cette émission d'entretien avec une star, avec une étoile montante du cinéma congolais. Aujourd'hui, na mona so na loba ngo ndiye na vandi na parquet ndiye na vandi na parquet so ba tuna ngaba keso wana mais tellement yo tuninga ya mona o répondre pour na omena be mission so so tuninga na boyaka parce na loba mona sala pe de ba mission to ba collègue na o ba journaliste na sala de mission ba finga nga o esenga ba finga ngai na finga si la bisalo Sila te yanganite te so na finga parce que contrat cop ya gi yona sila te bato finga nga bato balobela kai pardon bato balobela kai ba mtu finga nga sila ofinga nga sila za problème na ngate ngapela za problème na sila so nini dérange bato balobela sila te za nini yomoni artiste et comédienne mais après confiance wana pesa ki wana pardon elo te ngana sila dia makamutu eza na mo na boya no so mutu Ciao. Tango finga sila ni Ciao. Oh ya ya tika ko mama muda o muda yambaka. Yo mama muda o muda yambaka. Kek na mo ko sa ya bat nyos. Mama bete. Mama bete ko ko bete mama ko se pour ata. Oh, uninga ngaba la bonne truc ye boye. Ça ni ngaba sa matière, to sa ni sa ngaba to kufa po sara ngaba la so matière. Oui, on détruit ye te po na makamba lo kuta. On détruit ye makamba lo kuta te po yo ya makamba yo so lo kuta. Tata mo côté na la solo. Wana public. Tata mo côté na la o saka na po. Yo fo ndaka. Mala makisaka mungu na kisapili pili. Oni konene ya. Oni konene za mambo so lo kuta. Wana kuta. On a katana l'homme encore soloté. On a katana l'homme encore soloté. On a katana l'homme encore soloté. Moura s'il te plaît. Moura s'il te plaît, Moura pardon.
bakanga lo mo solo te tika nene alo même la journalisme même peut-être na Afrique baloba so que l'information faut traiter au kon longola tout comme bakisi na comme bakisa commentaire na bakisi ba piste na lekisi mudenga 5 na mona bakisi 5 mais encore il y a du début à la fin na ko sinon il y a ngote Nani wasa kango plusieurs fois. Parce qu'il y a une vérité wana. Moi peut pas yé. C'est pour na ngate. C'est la vérité en fait. Teka kana o la vérité. Teka na o te so bito sa ta ni matière moura ya nango 9 fois fonda. Non. 9 fois fonda. Ba preuve ezali to ndo tana 1 o fonda, 2 o fonda, 3 o fonda. Deti matière ni na fonda, na matière akali ba fonda ni. Moura wana ezali na matière akali ni. Moura ko la marche na ya. Mama vivo yambaka wana. Mama vivo yo yambaka wana. Azaka nani? Ofonda makambu nyonso. Ofonda makambu nyonso. Kuna nani? Buto mbaivia pardon. Hein? Ofonda makambu nyonso. Ozaki ni la maison à succès ma chérie. Tout ça mbaivia Nénéa. Bonsoir. Bonsoir. Nénéa, si première fois na matin, si ko yo za, il m'a bolo ben, voilà raison. Nga so na question ina tout na yo. Ozoloba faut en avoir preuve. Bongo te ya. Si on est preuve te moyen na on a toile exacte. Si on a la question moko pour essayer de savoir. Si ko tindoki o ba kanga sila. Yo so na ba preuve nango. Atanga na ya langa. Bazana maki. Problème c'est ça, aux hommes après. Bazana maki na route de Matadi. Ils ont la preuve pour me la biso la biso pena kindoki bakanga sila. Bazana na maki na bango. Na preuve. Bana maki ba seri na. Vainqueur, maman. T'es causé na maki lo bien le côté, mais c'est pas comme ça que. Na ka ndoki, na maki ndoki. Mais c'est preuve t'es. Ils ont preuve abima maki. Nénéa. Nénéa, s'il te plaît. Yaya, s'il te plaît. Yaya, pardon. Essaye, pardon. Toi, Nénéa, Nénéa, le très capital. Nénéa a raison. Alors, ma camoufle est très capital. Mamu, ele mabele kwa ya Jael. Mamu international elongi mabe kati ya chiba we beto ne longi komi mabele kwa mtakala Jael. Elongi ma njoto makasi mukuse kanguru e mort Jael. Mutakala ne silinga te yo lo baba kama badina na. Jael mutakala santé mutakala poto. Oyo kasondo wambe bamanike. Manike ndo na melongo kama mtakala Jael. Kambe balo akosite. Kama mtakala Jael. Oyo na ya gola. Yibi. Esko bondo. Koye dina na yepa ko da kala biso sto mona. Dina na to Teresa ka ezaba en. Dina na azana aza fille de chance. Azana ye mwana mboka ndebo lo baba na bamboka. Bana bamboka bazoya ko zwa fiko le kabino batinois. Baba chinoise. Dina na bima Miss Matadi. Soko bimi da Miss Ozana kasha combien? Ana mbo embele déjà. Azad bon en fait azad. Ça va nous parler de place ça za mwasi vraiment. Na kacha basi ba ndiko compter basi dina na za mwasi makasi. Nikona ngo libali bazozwa yete ke po basakana na ye mobali nyonso bina na zo se retrouver le bana na bana ne bazana poto voilà bazana condition est bien Teresa yemo ko ndako Teresa le ko ya mabata na bana bango nyonso bazaka le ko na poto bakisela ndaka baluba so baza sote salité ande ba sam da ko le ko ko ne mabe ba mama shako ba tawa to mona ba ona comprendre voilà kokola neza mabe ba okaye kidoki avant
sortie médiatique ya sila retenir nini na sortie médiatique loko anga na retenir ate lokote kala bakomba ba au moins so lobby parti o batie dinana batie belvi batie irsi a lobby parti o batie bobo batie ansi batie papi kade émission de retenir nini na moni ata importance ya émission wana te na ba journaliste na ye moko leader na moni so babini ba immature papi kadera finga sila te papi kadera ya lo ba vérité voilà si la aza mystique na rôle o ya jouaka OK si la jouer tristesse si la jouer ma pasteur OK on joue te kada akuta boli kotanga te na tristesse au jouer le quoi belle vue atie kutu igeti o bazaki na na mama atani komba sila te belle vue na yo la vérité bo sali banalise bo finga mutakala na yel bo lore so banalise te imaginez tout ça la communauté la communauté ni on va traiter PD et tika qui PD ça y est mais so Davina ko la vie privée et ko finga Davina qui PD sa vie privée taka na elle les vie privée mais Davina so ya ba comme ni bema vraiment maman international et le ko mutaka la joli moni sortie médiatique ya Arline awa asili qui a insulté Davina tina batomba maman Davina to éviter ba Davina la pesa tomba maman na yeti ye fille ni enfant unique ya maman Arline yo enfant unique bakunda maman na bino wapi yo zorola yo wali la muto yo kata sonte ke Davina yo na ko choke yo maman na yo baba petition na Davina na ba edita yo to mosa kindumba na ngola Davina na école nikamnene boy bongo koli wapi na ngola classe ni na malonga ezala raté classe ni na mangu ya malonga na ngola ezala na ngola da mwana mwasi oza na 14 ti 20 osa msani ya pa bondumba osa msani na oja osa bondumba na ngola osa bondumba na ngola na école OK Davina na groupe ya 12 abani sakana ba Karim Pala amuna lubaka bo sabone busaka bafante pour la photo beau monde il va à novembre 2025 papa ba Davina adara wifi bato batema na ba porte na bufida mais yenda zo souffrir boy papa olala nzali lo olizati tala bima papa tala makolo papa Davina so papa libanda za bwina kati andeni boyebisa ngai lokola sikoyo soi-disant yo mamu miso ebima mamu yo za mwana ya ndeko ya mosali ya nzambe j'ai vite compris que ba démon surtout pasteur muku na bengana na église ekweya na miso na yo na munoko na yo uji mwana chibau yo mamu oyokisa famille soni famille munene za na bandal oyokisa ngo soni yo na kipa vi na yo makambo lukuta yo solo ba sir Davina po lokumu asile mata po ba film asile talama il faut bino boya na ba matière à lukuta boya na ba biloko à lukuta lelo bokomi si Davina anniversaire ya sila boyo ka soni ko mamu oyo tika pesa batama bako sungai te yo zo ya okosa ke papa na da directeur no fida Davina no complexe nani ma chérie Davina yo libale kufa obota bana mibale parce que yo na ende bobotika mwana moko libale kufa mwana libosa za mwindu mwana mibale aza indien domini mabe nyonso babengana baaseka nyonso tu eza na République démocratique du Congo ekota na miso ya mamu ekota na munoko ya mamu likolo ya bondumba yo tambola bondumba mamu yo bota mabongo te bato ba yebi yo te na internet nde mawe nini yango esala ebo eza chibau mutu esala obongo Davina miso ebima ebongo te mpona chibau Davina bali muluba te Davina azali na mobile na ye oyo yo lilozo ya kosala ke Davina na mobile ne basi bakabwani yo mamu mobile no nani mobile na onani otika mobile likolo ya mbetu ok quelque part bakene ko beto magoda basi ya soni mwana bango ona esino ya mobali akoma pede yeyo
moto afinga asila bisalu taleki na ye moto afinga asila bisalu taleki na ye o Davina akwa taleki ya Davina akwa leki ya Davina akwa madame millionnaire taleki na suka sila bisalu bofingi ya sila bisalu yo mamo international papa oyo ozo publier ba famille oyo ozo publier que soi-disant ba famille ya Davina yo kanisi sila za na ba famille te sila bongisa ba famille na ye po bino boya Bellevue négliger ba famille sila ba famille na ye nini alakisaka ba famille ya loboko waze ko bakendela poto bango moko babonga bango moko batikaka ye na pasi awa si la mwana ya moto ya mbongo akoma kolanda ba musicien ndenge nini elle envoyera quelqu'un à la télé insulter quelqu'un. Voilà. Mayonnaise rectifiée. Sauf à poser tant combat Bellevue. Tant il n'y a pas de problème. Il t'a porté au plein Zazate. Nous va porter en bomba tout plein sté. Tant on combat Bellevue. Ça là au mieux surtout au ligue la combat Bellevue. Quand chaque photo té. Pour le baguette Bellevue n'est pas tindio. Là la tani de comme on a dit mayonnaise. Au final même il y a mayonnaise. Pas tindio. Mais vous doit tindio dans la forêt. Vous doit tindio. Moi c'est pas. Mutatindaka papi kaderte papi kadere avanda na poto afutaka palais azalaka na famille na poto akendaka kayu likolo na so Bellevue oyo botiaki na photo wana ayaki osali na mamba papi kadere surtout sabeta na biloko comme mosusu anya bengo na vrai komona onda kobengo yaya mais papi kadere na ndenge ya réalité avec son intelligence et sagesse il est plus que toi. Lelo oyo na République démocratique du Congo number 1 numéro 1 number 1 ils a Bellevue voilà après ce long Bellevue ndo bano kita bano ko mususu ti to koma o lelo si la zo occupé 4e place on a discouvert to boy a zo occupé nini 4e ah ti na monaka na ngaba problème ezaka na kati ya SB la problème est sous ma case ton Vincent Koti sous bien bien ah bête biloko ko donc Vincent est sous na kati ya SB bien bien pour azaki non ko se positionner voilà l'air Koti yango siko bien bien le SB est comme problématique omona Batouana bazala ko c'est la shit ya Bellevue ton Bellevue ya longwaka pa mamoli OK shit wana le rôle simba te mo clé na nga ya suka yango yango moni bango ba ya suka ko combattre Bellevue ba le même personne wana bazala ka shit na nga Bob Molema lelo ngayo na za et en tout cas na koyate naza dans les bonnes mains Nzambe Nzambe azosunga biso toujours shit obino bozelaka pa Bellevue shit wana loko ezwaka te yo bakoma bungisa physiquement OK ba grande plus que grande dame koleka o basalela yo babimisa ba mbongo na bango balesa biso na ba tournage na ba frère na bango boyo bimisaka mutu mo betaza faiblesse la communauté mobimba jusque là mutuna na koki Davina azate ba Davina baboma muntu voisin na bango petite sœur ya Davina akoselaka mwa mobali mo makam so pa kosaka so pa loba ya solo to éviter que ba violer wana ba vana na binza na famille ya mama ya bango résultat ya sentiment na résultat ya émotion bandeko na biso ya babaku bafinga ka Davina sœur na biso asala film ye moko da loba mais nazo ka millionnaire mais elle nomona a posté ba vidéo mais Davina pesa ma belé peut-être lorsque bozo sala ba jeu ping pong na leki supporter Davina fait que rappeler les gens bazonga na norme ozaki na besoin mai ba pesio mai Davina azo sala mosala oyo ebele ya ba artiste bazo ko sala te soki lelo bango na bango bazotinda na kende linga mobali kende linga mwasi donc ça veut dire ton intimité qui est trop chère plus que tout y a valeur na mokili pour voir que la grande sœur est venue pour s'aimer les troubles azo benga ya di nana qui est une grande dame qui est azali une grande dame la fille azo benga ye fille
atiela bato pena makambo na mesa ke ngai e nakendaka président Kale mpe ayaka lokola ayaka na ye kuna ayaka kotala dinana ekoincide ke naza kuna nde natya ye na scène ke makambo nyonso ya bavie privé na bango ebimaka eza bango na bango nde bato baza na se ya babetizo nyonso ezoleka na place publique. Vous regardez. Les poignées. Faut décider. C'est le cas. C'est théâtre quand faut décider. Papa, oui. Tant on va à jalouser yaka. Tant on va à jalouser soufflaka. Si tu n'es pas fort, tu vas glisser. Oh, il a tout ça raison. Oh, mais c'était dit. Et ça, saison ici la bissane. Nani na Congo mère. Oza nani. Eh, maman, oza nani, oza nani. Ce qui est perdu est perdu. Oh, ce qui est perdu est perdu. Regardez tous en ensemble, les enfants de perdition. Oh, Bazali déjà, même Boulingwanzambi totalement mort. Et en fait, c'était parce que Bobo n'était pas là, que c'est la Coco ma grande thé. Mais les aussi, ils ont attrapé Bobo Bazali qui était la film, Anna Liboso. Mais Davina qui est derrière elle, avec beaucoup de courage, beaucoup de calme, d'assurance, derrière. On va accompagner la bêtise. Ce sont que des grandes personnes. Quand ma collègue naïe, quand bateau y a lié na bangolobi, mais la na bangolobi, quand bango ne va favoriser. Et j'ai dit que si la distance l'eau, à ça moi na liboso va récupérer na simba. Vous comprenez? Là, moi, dans l'histoire, il y a président Bordeaux, je comprends que. Et gros, c'est la vraie. Nazolo Batan, il y a si la Bissal. Non, on connaît le temps à Yakio déjà. Bakat, tu comprends? Non, on connaît d'abord. Oh, il y a solo. Je suis désolé, ton gars dans le Belata. Mais on a ça la fraternité. Na maman Oyo, c'est la Bisso Moussala bien, c'est la Bissal. Oh non, et ça la Bisso bien. Tout le monde a date de moi dans Paris, Banil. Tout le monde a remboursé là. Et ça, elle n'est pas celle basée belé. Mais ton dit ma oh on a sala. Si la une émission à bi atika ou bien en cité ou bien répété. Moi ce que tu dis frère. Ah. Toujours la vérité. Comprendre que saison. Là ça va beaucoup na mam ceci là. Comprendre que on des avez fait ya saison. Iziba TV. Na ba comparaison oya sali boye oya leki boye oya linga biso ndenge boza ko linga biso à l'époque to sala ba théâtre bomoni loka mutu so bo sepeli na mote olekisi na ope soko sepeli obeti maboko mais ko yate ko finga oyo po matisa oyo so fingi oyo so mafinga leki yango mone comme ça bato pe muta tomboki alobi n'importe quoi mais c'est là on est une famille on vient de très loin biso ba makamuna biso to za na besoin X personnes tenga na ko tombola ka téléphone na nga siko na bengi mutu mo allo ya uzande afuna mona autu na nga mutu to mona nga po anini na ok nanda ko to vandi tout ce qui vous comprenez mais maramu mususu pe les fanatiques doivent savoir une chose na bloba ke loko na débit Jimé Nawera basoma banda ko na makambo vous avez prudent merci beaucoup Zig na moni c'est bon ouais c'est bon ouais président Zig na ki tananga na ba kuba fata ki tout les deux dans une ambiance wana na kata Crayon d'or et bando ça la bien mais comment na ki so komi na kisasa o mona été vous avez ensemble hein de l'oni na e so bingi na kuzuma mbalo banoko na ngayo mo ndimati ah c'est vrai hein ba caméra sera importante tout le temps to bimisa mamne so ba caméra so zui ata na kuzu atangelo ata personne comme on a raison pour ne pas aller dans les détails parce que merci na comprendre pour les réseaux sociaux na s'abonner pas na yo bongo tindelanga parce que ngapena na France mais magena na ville privé comme là na privé comme ça no tindelo wa contact na merci na s'abonner merci président Zigura merci na CP pour la dernière besoin na Ansiluzo vraiment na luka kaele lone na opportunité na pesi Aïcha parole oui bonsoir président bonsoir président Zikura ngalinga na loba mingi ka pona président da so no moni photo na comprendre que na chinoise pozo tsheli muninga kufa azati c'est une famille ba tous les lobbies surtout tout mo relia na ba réseaux sociaux na obete la bino anecdote mo à l'époque biso na fait Janify boy bi seri mo ngai richesse nanani to na duche to